Bandeko na biso bazobota bayeba keno bazobakisa lisusu pasi likolo ya pasi ozana yo moko ozokoka te siko ta ozo charge lisusu ya mwasi na mwana siko monite ko bebakisa su pasi likolo ya pasi siko mwana wana kokola akola na vini mwasi me oya bino ekomika so bokutani kaka ba ale bosali na bino libala ale osente oyopo juizemi lobi lero kwenda kobota parasi kwa banda kumona pasi kobota ezaka mabete kobota eza malamu pona nini nzambe mutapesa mutu nyonso likoki ya kobota seke nzambe tanga sali mutu abi keno bokende bobota mais loko ekomi mabe eza nde bozangi pasi po ba age tokomi normalement il faut tozala na ba foyer na biso na bandako na ba makambo na biso moko bino ba jeune bokomi bibota bota po ba jeune ya mibali na ya basi baza koyokela biso ba parate yo para koloba te kopekisa te mwana mwasi na kale ezalaki il faut soki akoli il faut azwa libala na ye soko azwi libala nsima nango abandi kosala foyer na ye abandi kobota me oyo ya bino ya sikoyo eza bongo te. Bon, bana mususu basi bazolinga koyokela ba parate surtout conjoncture mboka na biso ndenge ekomi oyo comme ba jeune fille bakomi s'occuper bango moko kolata bango moko kolia bango moko ou babengaka na ba français article 15 peza na bandako mususu donc yo moko mu débrouiller o balobaka mu débrouiller yo moko ya kolia ya kolata yo moko yanga nezo sala ke ba jeune fille mususu bazo se retrouver na ya bibota bota bazolinga suko yokela ba parate. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. En 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bon, bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous Bonjour, bonsoir na Air News ezwami biso o ezali chaîne na biso c'est news awa tozali na commune ya Ngiringiri précisément na ville province ya Kinshasa doye pona ko développer sujet na biso ya lelo ya phénomène bibota bota pourquoi biso ba jeune to koma bibota bota pona ko continuer émission na biso wana na pesi mbote na Mamula Rose madame Vanessa Moussaou cordon Nabiso, Gauloir, caméraman Nabiso, Jeanne Jonathan ya caméraman de guerre. Jonathan Soko Kokiko Kote Nabiso sur le terrain pour nous mettre au soleil un peu na ba parents et après na simatozong après na ko boucler émission Nabiso. Bonjour maman, Oezali chaîne Nabiso CN News. Maman Kokiko se présenter. Ngai kombo na ngai Maman Henriette. Maman Henriette, c'est jeune biso ya lelo ezaboye. Maman okoki ko expliquer biso pourquoi biso ba jeune tozo bota donc tokomi bibota bota trop. Bino ba jeune bokomi bibota bota. Po ba jeune ya mibali na ya basi baza koyokela biso ba parate yo para koloba te kopekisa te mwana mwasi na kale ezalaki il faut soki akoli il faut azwa libala na ye soko azwi libala nsima nango abandi kosala foyer na ye abandi kobota me oyo ya bino ya sikoyo eza bongo te kopekisa te bana basi bazoyeba mibali avant bana mibali bazoyeba basi avant yo mwana ya mobali nano mibongisi fina yo te oze pa bapara me ozowela nini okende okosente wana lobi charge wana ekomi bapara bazwa su charge wana me orke na kale elaki bongo te na kale ezalaki avant tout ozwa mwasi il faut mibongisa omibongisi nsima nango ozwi mwasi me oyo bino ekomika so bokutani kaka ba ale bosali na bino libala ale osente oyopo ozwi zemi lobi lero kwenda kobota
para siko abanda komona pasi charge wana ezongi lisu na maboko ya para or ke na kala ezalaki bongo te. Merci maman. Yango pe lingaki ezala deuxième question na ngai. Tango na bino ya kala ezalaki boye te. Siko par là okoki ko expliquer biso maman tango na bino ya kala. Bino bobande ko memela makambo ngo ndenge nini na ba relation amoureuse na bino. Biso na tango ya kala ezalaki soko yoki te mobali alingi yo. Donc il faut ondima okondima libala wana kotala na position mobali asalaka. Mobali soki asente ngai lobi kuna eske na kozana esika ya malamu ya kofanda mobali akosupporte nga donc siko ozotuna ndenge ozomituna yo moko mobali oyo azolinga ngai akosupporte nga akosupporte ngai te eloko moko te alors okosala nini okotika oyo te balingi bongo te soki bake okuta na mwasi na mobali esili ale makambo mpe ebandi ntango ekobanda wana charge nyonso wana ezonga kaka na biso bapara ekozonga kaka na bapara or ke kala ezalaki bongo te ata mobali asente yo komona kaka mobali wana asala mikoki na ye azwi mwasi na ye azwi engagement lobi aye kopesa mbongo ya libala aye kosala makambo nyonso me na ntango ya sikoyo te. Maman, merci. Conseil nini sikoyo oyo okoki kopesa biso bajeune mpona komeka kochange mo moke? Me conseil nga na kopesa na bino bajeune bokanga motema libala eza nango na limite te. Kanga motema kota classe na yo osisi classe na yo esili obandi kosala lobi mobali pe asisi classe na ye esili ale boyoyi kobalana bolingani bobalani na ntango wana foyer na bino ekozala malamu mpo mwasi asa koli ayebi eloko nini libala mobali pe ayebi te nasi na koli akoyeba eloko nini libala ndenge nini akosimba mwasi na nga na fanda na ye makambo nyonso wana. Merci maman. Bonjour papa. Mbote maman. Papa, oyo ezali chaîne na biso SN News. Donc kiti sur le terrain pour na komeka ko développer moi l'histoire na biso mke phénomène libota bota oyo ezo régner vraiment trop na biso ba jeune. Soko zala moi concert opesa mo loko moyo loba à propos ya sujet na biso. Kobota ezaka mabete. Kobota eza malamu. Pona nini? Nzambe mutapesa mutu nyonso likoki ya kobota. C'est que nzambe tanga sali mutu abi keno bokende bobota. Mais loko ekomi mabe ezande bozangi passe. Po ba âge to komi. Ba âge to komi. Normalement il faut to zali na ba foyer na biso na bandako na ba makambo na biso moko. Ndenge ba ndeko mindele bazana. Biso to zala ngote po Congo na biso ndenge ezaleli. C'est que to simba soute. Imaginez que jeune a comme na âge à kobota. Mais moi zo ta kobota ezate po ana position te. Bon, ce qu'on pose ça ne zakala kata mutu. Akobota kaka. C'est normal aux hommes qui ont jeune mingi bazo bota na bango. Neti kandi na babo 35 ans déjà. Ce qu'on a ça na position te ni te. Oui que pour ça ko bota nezala. Ce que tamu yango ezali soki libako epesa. Yango zo mona batu mingi bazo bota. Mais soki ko bota to zaki na position ya bien. Mais tango to mona ko bota ezala ngo mabete. To pour âge na biso ndela tika âge ndako tatane na ba 18 ans. 18 ans déjà que pas naé déjà. Yo ba sa boti déjà. Mais tu as dit que tu botité et le côté pour la vie. Mais bande ko na biso bazo bota bayeba keno bazo bakisali susu passe likolo ya passe. Ozana yo moko ozo kokate. Siko ta yo charge susu ya mwasi na mwana. Siko monite ko bakise su passe likolo ya passe. Siko mwana na kokola akola na vini. Ye petanga kokola pe akobota etu. Siko ta bana pe bandokola moi ke passe bando bakisa mawa. Et puis gouvernement na biso pe a supportaka. Tala bandeko biso ba shego balala kalibanda. Ba o wana soki bazota ma place na bango moko bazofanda bazolandela bango omoni libota bote kozala pena mingi te tandis que tande bakenda kolala muto ko surveiller bango tate ba miso bala libanda na ba mikebo ya basi bazali ya moi âge bazali tango bao baleki bana force baza bakozo mona makasi osoki babote. Merci papa. Conseil nini siko oyo kopesa na biso ba jeune oyo tozo sala ba biso ba. Bon conseil ezabo eloko ba jeune surtout ya basi bazobota mi pour la passe. Imaginez que nous avons mususu batan ebele azolo kwa goliate. Sotan okuta na garçon mo balaki c'est moi $100 ata yo moko. Monta ko kene facile.
soki eloko conseil na pesa bango baluka mwa misala moko boye oyo ekoki kopesa bango ata mwa eloko ya kolia so bazwi mwa mosala wana nde ekosala keno babota pena mingi te so bazwi mwa mosala moko boye mosusu akokotani ata bamétier oyo neti nde tomona bacentre eza ebele ata baesthétique eza nango bacouture eza nango soki ayebi kotonga ata mwa libaya na ye atongi ata mwa chemise nzambe akopambolela mwa mosala na azosala mais soki amitiki kaka alobi te ngai nayebi kaka tonton moko boye alekaka na coin soki aye nakozanga mwa 1000 francs te yeba kaka keno akokontinue kaka kobota kaka bakobota mpe kaka mais mpo na kokata likambo wana baluka mwa bamétier to mwa misala moko boye nzambe akosunga bango komona mibota oyo ekozala te epuis mundele asaleli biso eloko mosusu ya facile basepela bazwa ata mwa batonga wana ya barepo so basepeli basala bongo bakozwa mwa batonga wana ya repo ekosalisa bango ke bazwa bambongo na bango ke babota te. Merci papa. Eza sur conseil na yo ekoti ndenge baloba kaka oyo azalaka na mato ya koyoka ayoka. Toza biso awa na ndeko na biso moko ya mwasi oyo akoneka kopesela propos ya sujet oyo toza nango. Bonjour. Bonjour. Okoki ko se présenter pardon. Comme nanga Sœur Maï. Sœur Maï. Sujet na biso ya lelo eza boye. Biso ba jeune tokomi na phénomène moko babengi phénomène bibota. Donc tozokipe lisusu te toyeba te condition de vie nini oyo toza nango misala eza te eloko moko eza te mais tozobota par-ci par-là donc okoki koyebisa biso vraiment soki eloko eza nini. Mpo na ngai etake yaya mama leki eza na bamama mosusu bazolanda mpe bayaya mosusu bazolanda baleki mosusu bazolanda. Conseil na kopesaka na biso bandeko ya basi na baleki na bayaya mpo na sujet oyo ya bibota mosusu eza condition ya bafamille oyo tozovivre nango. Bon bana mosusu ya basi bazolinga koyokela bapara te surtout conjoncture ya mboka na biso ndenge ekomi oyo comme ba jeune fille bakomi s'occuper bango moko kolata bango moko kolia bango moko ou babengaka na ba français article 15 peza na bandako mosusu donc yo moko mu débrouiller o balobaka mu débrouiller yo moko ya kolia ya kolata yo moko yanga nezosala ke ba jeune fille mosusu bazo se retrouver na ya bibota bazolinga suko yokela ba parate po aomona kia koyokela para po na nini po ye moko akoma para ye moko amilesa ye moko azomilatsa mais eza mabe mwana mwasi condition niveau nyonso bapara no bazomemela yo bazala na pasi bazala na bisengo il faut supporter bango bazaka bapara ozala na bozwi te faut supporter bapara na yo po soki obebisi vi na yo moko pe obebi balobaka vi eza moko soki vi na yo ebebi donc ebebi mpo na libela soki mpe omemi vi na yo malamu vi na yo mpe ebongi libota mpe esepeli ozomona mpo nobima na bibota te yo moko ndi moto oyeba ndenge nini na kotambusa vi mpo mama te moto abanda kotindika yo ya mwana kene boye yo moko kolo vi na yo ndenge ozotambusa vi na yo mpe na nzambe bana biso ba jeune fille balingi kosambela te balingi mpe koyoka bateya na biso bayaya oyo toza liboso na bango te soki oteyi ye akomisi yo enemi akoloba biso su te akomisi yo kutu sujet kutu ya kobwakelaka ba jeton ezala tozomona meme na bandako na biso meme na bakartier meme na babalabala tovandi makambo toomona yango ezosalama mingi. Merci Aya. Conseil nini siko okoki kopesa na biso baleki na biso oyo toyei kokuta bino deja na kati ya bamakambo? Bon conseil na kopesa take yaya take mama donc mwana mwasi aza mutu moko donc vi na yo folinga vi na yo nanu otie na liboso nzambe liboso après ça yo moko nde yo nde mutu omema vi po mama te mutu azomemisa vi na yo moko fo yeba bisiko nazokende eza malamu place nazotia lokolo eza malamu to eza mabe po vi na ezala malamu yo moko kolo vi na yo opesa pe vi na valeur yo moko folinga vi na yo nanu folinga pe nzambe na omingi po nzambe ne mutu akopesa yo badwati nde nini okotambola po vi na yo ekweya na mbeba te po tambola malamu okende liboso ti nzambe akosungo ozwi libala malamu pe famille esepeli pe église na yo pe ebeteli yo maboko nzambe pe apesi. Merci.
merci ndenge bozalaki ebele ya kolanda biso na émission ya biso ya lelo na chaîne na biso CN News. Émission ya biso ya lelo esuki awa mpona clôturer na pesi mbote na Mamula Rose, Madame Vanessa Moussaou, Cordon Gaulois, caméraman na biso jeune Jonathan Ngaya, caméraman de guerre. Na pesi mbote na famille Ngaya Mobimba, na pesi mbote na famille na ngai, famille Chikela Mobimba. Pona ko se présenter nga moko présentatrice Nabino Chancelvi Chikela. Merci Tokutani. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bon, bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous